ok pale jambo. Ok pale jambo komale, ok pale jambo komale dede, ando se kaolonga kude. Ok pale jambo komale. Pona loposo na biso solution ezwami bandeko na ngai boya ebele na salon ya mwana na biso kombo yangoyo. Traitement nyonso ezali oza mutu aba bouton ezotungisa yo bandeko yaka soin de visage o bakosala yo loposo na yo ekozonga lokola babebe. Ete to suki kaka wana te. O ba tampon ebima ngai, ba tampon bandeko nanga. Place moko te na monde entier okokende ba longola yo ba tampon. Kaka awa na salon oyo nde bakolongola yo ba tampon. Boya omona bino moko. Suki wana te yaka yo mutozo lela libumu munene bandeko awa machine ezali o ezali ko niata ba graisse ezali ko niata ba graisse bandeko nanga ata libumu angwe kitaka te awa na salon na biso ekokita yaka na lombango yaka kozwa rendez-vous na yo liste eza mulai solution ya sur na kati ya Londres précisément na Dagenham yaka mwana mwasi oyo azali docteur babenga ba doctoresse ya po ya libumu ya nzoto mobimba même massage bandeko nanga yaka bako masse yo nanu ozwa massage ya massage ya bongo te okolala pongi ya ba bébé. Bandeko nanga pona kosukisa ba soin nyonso ezali awa bandeko nanga basala yo makolo ba masse yo makolo yaya yo mutu makolo ya mobali no ekomaka solo yaya yaka mbangu bakolalisa ngo na mai ya citron yaka maboko manicure pédicure yaka bakosala yo nzambe nanga okoloba nanu nazwa soin ya boyete boya na lombango basuki ezobima yo partout ozala basuki na tolo basuki na banzela mususu basuki na ba gauche droite yaka bakolongola yo basuki wana ekozala permanent ekobota yo lisusu te yo mutu elonge bimaka basuki bamandefu mwana mwasi mobimba bamandefu eza ebele partout yaka akograte yo yaya ndenge akograte yo akotia yo mupepe non nzambe ya elongi ya monani yaya yaka na lombango bakordone yangoyo yaka na salon soin nyonso ezali a part wana pe yaka mama okobima na cadeau sakame ya kitoko boucle d'oreille ya kitoko okobima na vitamine C, na vitamine D, surtout vitamine C, bakopesa yo ofele, yaya bakopakola yo ngone longi ofele, yaka na prix ya kitoko makasi, prix ebandi na 30 livres mata likolo, boya ebele, en tout cas, bokozala jamais déçu. Merci Nabino Nyonso. Bonsoir, bonjour, bonsoir, ça dépend heure à laquelle vous allez suivre la danoise. Bambote ebele biskabiso bisu bino bobo to bondeko na kacha mabota na bino vraiment shalom na homme de Dieu, chantre de l'Éternel, shalom na bino nyonso tout to pesipe mbote ebele na chef coutumier na biso lo sako bisika bozali vraiment boumela tokei pe na lombango topesi salam alaikum na bandeko na biso ya musulman. Vraiment, bandeko nangai, bonsoir, bonsoir. Ça dépend heure à laquelle vous allez suivre votre maman la danoise. Vraiment, bandeko, botia j'aime nabino, s'abonner et belé, j'ai besoin des abonnés. Abonnez-vous massivement. Et puis, n'hésitez pas, ce que ozoluka mwasi, ozoluka mobali. En tout cas, aweza na site des rencontres, bandeko, aweza modernisme, to comme natanga moderne, kokansatene de bakama bar wana, bo evitango corona ezakaka. Donc, oluka mwasi, ozoluka mobali, site eza obele moko chez votre maman la danoise
bakoko bana ebele. Voilà bandeko nanga bozomona ndeko mobali oyo totie vraiment ndeko mobali oyo avandaka na poto akendeke na Congo kozwa ba jeune fille ba jeune femme azokozwa bango bandeko nanga azozwa bango pe ofele te eloko ezosala pasi bandeko soki na ye ko beta lisolo o ko beta sete pona azaka kayete baza ebele bandeko nanga baza ebele. Alors voilà bazali ko kende na Congo bazoke na bamboka oyo neti ba Maroc ba Grèce bazoke ne ko abiser bandeko na biso abasi surtout biso lokuma ba mama bazoke ne ko abiser biso pona ba mema biso na poto. Alors bakokosa surtout bazio na Congo bandeko na ngelo ko sala pasi na mboka ya pasi omona papa teki lopango msu batu mususu bakoti banyongo bamsu bakangi nzala pona nini mwana bango akende na poto pona lobi ye ayeba pe ndenge ya kozongisa la famille moi quelque chose. Alors ndeko mobali tanga kokende azwiyo amemio na nzela ya Sénégal kokoma okomiso na Sénégal ekomi lokola cimetière na bino ekomi cimetière ya komemaka ba jeune fille kuna kotika bango kuna et puis atietie bango bazemi tanga kokotsa bio mapapa oza pena puissant papa oyebi kotia bazemi papa kotia bazemi na potoko ba jeune fille basi abie baza okoko tiano bazemi ndengo lingi ba etula baza na poto awa ebele papa ocheche bango bazemi bamsu na sima bazemi wana bakozwa na bango mikanda bamsu na sima bazemi wana ba olia mbonga social bamsu na sima bazemi bakozwa bandako olio kende na Afrique na Congo et pas ya bandeko no bazo souffrir na moi déjà ya Congo eza moi makasi olongoli bango na likolo na oketika bango na moi ya Sénégal place ezo kende ba 40 degrés ya moi na souci na likolo nango baxel bango bazemi papa nyonso wana pona nini pona nini ozosala makamba boye ozoluka lifelo ozoluka nini bandeko na ngai bandeko na chike bino na audio boyoka audio o na bokebi nyonso boyokelanga audio o na bokebi nyonso bandeko nazotia yango na bokebi nyonso bolanda audio ndenge ba mama kuna babeleli ba mama ba beleli balobi te trop c'est trop ndeko moi sabinga fona telema ba musuba yoki soni ba komi na ba bébé bandeko na Sénégal vieza pasi tozaka na ndeko moi sa benga abila danos boselanga cotisation to sala cotisation ndeko moi sa zonga la Congo lelo ko ba kokata tombola na e ballon tombola lelo vi na e koma bien ya komema bandeko na Sénégal eza ide nini olio tika pe bango na Sénégal te otie bango bazemi bandeko bino moko bolanda où allons-nous tozo kende wapi kimotema mabe zoyaka mabe na ebite. La répétition c'est la mère des sciences. Yaka ko sente awana Congo awana na poto sente ata 10 ata 20 oko sente na Belgique o sente na France o ye na Allemagne o ye na Londres sente o sente papa sente na yo. Et ce problème te mais kuna na Congo baninga ba souffrir ozwi bango bateki balupango basaibo et puis ozo sente bango na mbongo na bango bafuti yo mema bango na poto papa eza nini bandeko boyoka bino moko boyoka ndenge communiquer pesa mia urgent bandeko naza na témoignage ya koloba ngai nazali awa naza na mboka Sénégal nasali 2 ans na 5 mois depuis naya na mboka oyo nayaka voyage ya mobali moko bwazaka na poto komona ye pati panupanu asalaka makambo ya voyage à partir ya Sénégal awa bokotaka oui asalaka makambo wana akotisa bato tokande aza escroc biso toye awa tosali 2 ans na 5 mois toza awa na mboka oyo ya Sénégal et alors toya awa
topesa ba 7000 euros topesa ba 7000 euros batia bizaka na biso bana basi awa akokosa yo ke non voyage ezali yo kuya awa tongo kuya awa ya alali yo azo yaya bopesi 7000 euros ndeko pati eza nini ndeko pati otongi ba immeuble osombi bandako bongo mwasi madame pati ozo makambo boye ozoyeba baconséquence koyela bana na yo mama nzambe nanga 7000 euros azwi yango epuis na likolo nango abimi na bino abize bino na likolo nango abakisi ozemi mama nzambe congolais tozoboma na biso bandeko bopartage video ndeko pati promettre yo voyage ezali okomi mwasi na ye ntongo akokende poto akoyela yo baparfum akoyela yo babiloko akoyela yo kombo ozoloba panupanu nazoyeba ntango tozali bana mike azalaka mokonzi na Kongo na sera bamobutu ye mpo ata tozali bana mike tondoyoka bapanupanu bango kaka nandimi te kozala bango nandimi te famille wana mbongo ndenge wana bakebimisa moto escro bon mokili échange yake tolanda kaka loke bila soko kwa alali ba fille awa zolala ba fille awa en tout cas nazoyebisa bandeko na ngai boyati ba oza na Kinshasa soki boza na bandeko na poto soki boza na contact na ye makambo voyage boya na Sénégal te parce que biso tozo souffrir awa azana ba misusu groupe ba minier toza plus de 80 misusu baza na Guinée mais bon na Guinée misusu biso totikali awa na Sénégal ba misusu baza plus de 80 Mama siko 80 fois 7000 ndeko mwasi loba na vérité 7000 bomoni na opoto te opesi déjà 7000 mama na ngai 7000 fois 10 déjà combien 70 fois mama et fois 100 moins 20 mama wana 80 boyebani bongo siko papa otika bana boni na mokili nzamba lola tina Guinée bandeko boyoka conseil bo partager vidéo oyo efungola bino matoi komeka te bandeko nanga dava sozo sala voyage ko mutayebisi yo na memona Maroc tokende Afrique du Sud oleka boya ya boya na yo boya kende ata na nzela Turquie kangama ta na kota Turquie oyoki ta ndija mwa sola poto na mwa hiver ou bien nzela Russie ou bien banzela mususu banzela wana ka ya Afrique wana ya bostopé na prix wana pété c'est trop cher yo mto ya nzela ko kato ke pesa 7000 bino pe boza boya bofungwa mimisu te likolo nango su bafungoli yo makolo te bandeko nanga basi bokeba botika ya mema bana mibali bakoma bapede ina Guinée bazana Guinée kuna donc ne toza bo topesa ba 7000 ba mususu ba uta ba Maroc ba mususu ba uta ba Tunis donc ne toza awa azokolongola basi mususu ba zemi soka bimina yo kushona yo longoli ozema aza ko assurer que non ko voyager aza mutu mabe en tout cas bo ça attention comme on a parti panu azana na minicho azana Guinée entre temps azana Gambie azosala ba azoko escroquer bato azoko escroquer mbongo na mincho bato 10 ba uti susu Kinshasa ba ye pour na voyage bon eza makambo ya voyage tant on ndeko azoloba ke non bozo voyager boye na boye voyage ezali akopesa bino ba akotindela bino ba video ya bato ba kota to bino bokoya bo biso tant to ya awa depuis to ya to sali ba 2 ans de kokuta baninga mususu ba sali ba 3 ans de kokuta baninga mususu ba sali ba 4 ans biso to sali ba 2 ans de to za awa na mboka oyo donc akima biso so to bengi ayambaka te soki bandeko bazobenga ye ya poto ayambaka te en tout cas bosala attention comme on a parti panupanu comme on a surnom na ye notre père surnom na ye ezali notre père azobengisa bato apatira ya Gambie akosala makambo na aéroport kuna bayebi makambo wana nyonso tu akotinda bino boye bosali makambo kotisi ba visa bokotisi nini ya partir kuna bokokota bokoya a voyage exact en tout cas nous souffrons vraiment ya on a tini message on a bandeko na biso oyo bazana mboka bayate soki bayebi ke na okopeza na Sénégal awa kopeza na Gambie kopeza na ninyo na Guinée boyate eza na Mali eza na mboka Afrique nyonso to en tout cas bandeko na boyate mboka ba musulman ndila Kinshasa tokozwa poto awa boyate mutu moko takosa bino teza mais bozonga na bino Kinshasa boyate bandeko na ngai nous souffrons aza aventure aza ko abuse na biso awa
awa akolinga yo boya kasi neti ozolinga ba oza deuxième femme na ngai na lingo na bolingo solo okende azolinga alala yo soki mpe eza bakisi parce que aza mwana Londres aza mwana Londres mwana France soki eza bakisi na ye moto esalaka bongo mpo azwa banini oyo azwa ayiba banini quoi comment je peux dire aïe ba moral à France donc ça monte ba kisi donc il faut faire attention en tout cas na zolo ba alerte Bandeko na pati pano surnom na ezali notre père azana minjo na Gombi ezana na aéroport na biso botia ba au Sénégal soka koti po ba kanga etoza ba 80 ba mama mikolo tozali awa tozozila kaka voyage au Sénégal notre père qui est à Londres voilà, donc, qui est ton nom nini notre père qui est au Sénégal hein Bozela. Notre père qui est au Sénégal. Bandeko nanga eza pasi. Bosi koyoka ndeko na biso. Ndenga si kolela. Abi basali 2 ans, 4 ans. Bambule bele ndeko mobali abimisaka bato. Aza osukisa bango na Gambie, na Sénégal. Bandeko oyo penza azosala ngo na kisi obia ndenge nini. Confiance yango ndenge nini ayaka koyebisa bino na aloba na munoko nini bachaka nini bano na selo lemo bandeko bazotia babiloko na selo lemo tanga koya koloba na omaloba ato yoka kike baninga bakangami na Sénégal yoko ya kaka bandeko nanga okoloba yange ko salama azolakisa ba filme ya bato akotisa bandeko bandeko bokeba ngelo ko esali ngai pasi akoki na eko skroke bino bambongo me bandi ko skroke bino su banzoto eske bosalaka ba examen tanga zo bima na bino eske batongo ba bima na basi ebele boy 80 soki 90 basi nyoso bandeko makambo ebandi lelo te bandi banda kala banda ba 25 ans, ba 28 ans, ba 27 ans, oto tchama kona poto makambo ezalaka deja bandeko nanga. Makambo ezalaka. Na mona bandeko basi bayaka na nzela Suède. Garçon moko boye na Suède banda komema batu. Azaka pe producteur ba musicien na Suède kuna na Stockholm. Garçon wana so komene so mataku soki nani kuna na Stockholm. Memaka ba jeune fille. Bandeko abimina bango kuna zaka na mwasi ya mundele zaka na debasi mwasi ya congolaise na mwasi ya mundele sikoyo alemona zo akei kuna manda komisa bango na ndako mwasi na mundele azo baka ba cousine bazoleka na bango bazo koluka vie so mwasi ya mundele akei bandi ko bima na bino senta ba fiona bakenda na bazemi moko bandeko ya kokweya na maboko na ngai na kati ya Denmark bandi kolela bila danoise na ngai na osala ndeni na oke libala na nga mwa mwasiona soka zoyoka nga na miniti oyo nayebi ku place akenda te nayebisaka ye kopia nga limero ya telefone na yo te kokontakte ngai te kende na libala na yo na lingi problème te po alobi lobeloba ono nga na bimiseli yo secret na boyi mwa mwasiona ka na zemi azolela nga abifo azoke na libala na ye mobali bongaka ya kozwa ye bandeko mwa mwasi wana kenda pa docteur na biso wana tozala na centre wana bandeko mwana akenda longolisa zemi wana mbelelo mwana na koli penza koli alongolisa penza zemi azwi ba traitement meli ba kisi alali mobali ne pa ye kotala ye mobali wana pa ye pe akena ye pe to tala ka mobali ngo mawa ebine loko te mutu amemaka ya cheki zemi alongoli yango na centre lelo pe bakenda vanda pe na libana na ye kimia pe akontinya pe kobota bana Seigneur bandeko na biso bakongoleka bino bato bobomaka biso tozalaka bandeko na bino abasi bandeko mibali tozalaka binemi na bino te eza nini tozalaka bandeko na bino tozalaka basi na bino tozalaka binemi na bino te tozalaka bakamaradi na bino tozalaka bayana na bino tozalaka baleki na bino bosalaka mwana mwasi boye pona nini yo penza voyage mobimbo kenda kozwaka bana basi plus de 80 personnes batondi na Sénégal na kombo na yo baza koganga na kombo na yo papa lelo za kolia ozomela oyebiki mobange na yo place kosuka te yango bomona bato mususu akufi nanu te mabandi ko bimisa bankusu
na makambo ya boye motema mabe mbongo eza pasi 7000 euros eza wa te batu bateki bamapangu bamusu basali makambo ebele bamusu bakoti soki wapi mpona bakokisa 7000 wana papa ozwi 7000 wana omemi bato komisi bango na destination te na likolo nango obandi kolia bango nzoto na likolo nango tiki su basiperme na yo baboti bana na likolo nango sundoli bana nzamba lola nani abota yo nani asala yo papa change yamba yesu sala repentance benganga ta benganga yo lekata na chaîne na biso ata anonyme osala repentance yo kamawa tala ba famille ndengo zolelisa ya modèle oyo pona nini okokope ezebele okopo monika yango wana ya konyokola bandeko na basi okoki mpe kolia bambongo na bango mpe omemi bango te otika osundolelinga bango kaka na kisasa oli omema bango otika bango na mboka mopaya na bamboka moko oyo eza ya badesert bamboka nzala bamboka pasi bamboka moi makasi na likolo nango bakomi kofutela bandako bato te na bandeko eza pasi na mawa po partager like video bandeko nanga bo partager botindela bandeko na mino na Kinshasa koyoka ka boto ofandi nye oyoki ka mawa partager video kabolango kuna na Kinshasa eyokana penze eyokana makambo eyokana tolembi abon attendait sali bandeko na ngai na suki wana vraiment ozana sujet ozana problème ozana likambo ozana même conseil ozana ngo besoin n'hésitez pas on est là on va te conseiller papa zali opesa ba idée ngamo pe mama nazala opesa ba idée ba chef coutumier ba zali ba pasteur ba zali ba opesa ba idée otoko sunga yo benga oyoka conseil et puis ozana posa mobali n'hésitez pas ba produit ye tozana ba café ya ba papa ozana problème ya ko satisfaire moi si oumelaka te oyoka mukongo pasi oyoka makolo pasi en tout cas n'hésitez pas contacter la danoise okozwa kisi tozana café sopo kokoka café te bamso ba ameli café mutema na ebeta mbangu okokomela cappuccino ou bien omeli yango na ndenge ya chocolate tozawana pe bandeko nanga tozana ba capsule pona basi pona vagin yaya vagin fo batela yango ezala bien ozomona yango eza monene mobali na yo donc soka koti ta musu ekomi mai ta musu soki nini ataka eza bien mais moko fo kosokola yango ba capsule ezali okokotisa na kati contacter la danoise na kote kelo ba capsule wana prix ya bien pona santé na yo pona vie sexuelle na bino ba papa pe tozana pona ko sokola makila na nzoto ko diminuer libuma ba papa donc libuma ba papa soka ye munene eza mape makasi ezo memela bango tension ezo memela bango fatigue ezo memela bango ba rein ba biloko ebele libuma munene ya ba papa ya ba mama on peut comprendre to boti mais ba papa babota raté so libuma papa ye munene eza mbongo te eza maladie bino bo monaki exemple ya musika te yandi mosi place nini asukeli biso shaba place nini asukaki libumu nene eza mabe alors soki mobali naza na libumu nene contacter la danoise tozana mai wana esokolaka libumu esokolaka barin eza pe kotumba prostate donc contacter ngai et puis ozana problème ya hémorroïde soki mibale ebele bozana ba problème sexuel parce que bozana ba hémorroïde interne bien externe kisi ya hémorroïde ezali tozawana ba témoignage nango eza ebele bato nyonso basobi kisi hémorroïde babila danoise est-ce que kisi o eza magie ou bien eza kisi na bande ko bima hémorroïde ekoti libela nazo comprendre te nazo misimba nazo ba oyo ngai bien ngai te alors benga na lombango ozwa kisi na yo eza na prix ya bien nini lisusu mama libumu eza munene ba poa nange kitaka te mama benga tozana detox oyo kosunga bino nyonso bomeli detox bokanisa te ekosala bino eloko te bozela après 1 mois ndenge bokomona nzoto na mine bandi kokita
soko omelaki première cure yaka commander deuxième cure na yo. Donc ekosala bien soko omeli 2 sachets ya tongo 2 sachets ya pourquoi okomona tango après kosila après 1 mois ovandika bobandi kokonda obandi kosila na ebite so bozomona nga na télévision nga moko ndenge nazo kosila nga moko naza exemple na bino toza isuna oyo wapi ba eczema ya bana eczema mwana azala ba eczema nzoto mikusa ya contacter la danoise pona ba eczema toza na pomade ya ba eczema toza na ba ti ya anti-tension tension mataka yo donc ya benga omela ba ti wana ekitsaka yo tension et puis diabète anti-diabète et botsa yo ba benga ngoni et diminuer le sucre et puis eza suko ko botsa yo insuline na kati ya nzoto donc benga ozwa anti-diabète. Voilà, même si vous avez un problème à concevoir, donc on a beaucoup de choses yo benga o expliquer biso maladie na yo eza nini ndenge ozo mona. En tout cas boya ebele bo benga la danoise bobo sanate live together ande makambo. Voilà, donc na linga mibali ya sérieux na basi ya sérieuse ko yate awa pono ya ko tenter ozo ya ko meka soki salaka tant ba ko benga yo ke bazulio mobali okomi ezaka solo obani neti komona ko sutuka na lingi te soki conscience na yo est touché yo oza vraiment sérieuse na lingi basi o bazoluka libala pona bavanda na libala nazoluka ba copain ba copine awate ke wana ke luka esika mususu benga la danoise awa makam nyoso ya ngai ekendaka tokos. À bon attendeur, salut, de gros bisous, bye bye.